Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Et sous l'andamant Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Yeah Ndikuna gana zaku ebiso Ndikuna gana Bana poto, bana partout, balandi avis du public, émission Impact, émission idéologie, ndenge na lobaka, émission to voter na premier tour, veut dire deuxième tour ezate. Yoka mulai ya glissement, nazane sengotan na kutana na bino à travers émission na biso, émission isa la biso bien, la biso information vraie, et yela ka biso information oyo to kenda ko puiser na source. Tout ça na biso to respecter déontologie. Merci pas Didier Masuki sa Arabi, sa musala na maile nyonso. Merci Fabrice Nteka, le boss américain. Merci Fiston Basten de FB International. Merci Panabino Nyoso. Léonan est parce que émission de l'eau émission vérité. Sans polémique, vérité, car capote pour une vérité. Nazo Yamandeko, moi Simoko, une artiste comédienne, actrice en Boka Nabiso. Ndeko Nabiso Betty Mpandinanga. Bonjour Betty. Bonjour Rabi. Bonne santé. Santé, ça va, bonne yopé. Très bien. Bettelana moi les solo et ni ne poussa que ça théâtre. Théâtre ezali na kati nanga. Nazokola, nazolala, nazolamuka moko nazo sentir que art eza na kati nanga. A des fois personne to va na batu, ndenge kaka tozo solo là. Oka non, il faut ça théâtre eza na kati nanga. C'est ça donc un bon matin na l'année 2007 décidé à l'obina intégré groupe SAI nakei na se renseigner ba singa sala demande d'emploi na sali demande d'angai nakei ko ba pesinga ba conditions il faut ça la boy il faut futa boy voilà na futi na koti na groupe SAI donc na ki na groupe SAI na joie nulle part na bi théâtre té ba formé ngai par Fiston SAI que je salue aussi voilà quoi ni na comme Betty Zara lelo grâce à Fiston Sai. Après groupe Sai. Après groupe Sai, na kendara na groupe Moroté, na salu 8 ans na groupe Sai. Et que ça là que je suis tombée enceinte. Na sala qui voyage moko na Djibouti, donc na komi kuna. Na zaki na zemi, il fallait na zela, na bota, na vandi kuna. Okimika ne ba fia théâtre basala so azwizemi ba mona te ke azwaki zemi ko botela Djibouti non mona ozwa nationalité ni non papa mo aza ba nationalité belle oh papa aza nationalité mususu nga aza nationalité congolaise abotami na Djibouti donc aza na 3 nationalités oh oui voilà quoi donc on a vendu kuna tina boti zeli pe mo na pusani na ye kozonga awa na 2017 en janvier. Ça c'est très bien. Et voilà, je pense que vous comprenez le parcours. Il y a Betty Zara, artiste comédienne, autoyambi. On a tout bête à solo théâtre, tout bête à solo où ils ont aussi le monde de théâtre. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de théâtre? Bande comme ça, baké Dubaï na maman, na tout ce qui ça maman. Baké Dubaï na maman, bande comme ça, bah c'est pelité. Polémique et continue dans le monde de théâtre. Que bato baza en tête ba osala ka ba liste bazo ka bilongi moko ba voyager na maman ba msusu ba kenda raté. Qu'est-ce qui se passe entre Zidane na 7e bagarre? Bazo wela nini? Est-ce que bazo wela mubali? Bazo wela nini Zidane na 7e bagarre? Betty Zara a koti likambo ya Zidane na 7e bagarre ndenge nini? Lisolo to beta lelo awa to ça l'évaluation nango lisolo ya faux déteint oyo ya bakende ko lukila bakisi to ko découvrir onyoso a lelo Didier Masuki ye batant to ça la émission ya ba enquête boy to kenda na source to za ba vraie information to koma kuna Betty Zara pièce nini bimisa libala ba mongo na groupe Sai na groupe Sai libala ba mongo maman ba le joueur oui OK je vois Caroline. Je vois une jeune fille normale,
camarade ya Mati Alia, moi ça libala moi ça papa Rifin. Voilà. Ça c'est très bien. Et tous ceux qui ont un dossier au non on comprend l'été. 7e bagarre na Zidane Mwandungu ezali bazo potana ndenga ko sakana te. Oh ngane beba ba mi intime. Ba pire tamsu bazo fana ndako moko iko bima makambo ya ki lesbienne na kati iko bima makambo na kindoki je ne sais pas c'est quoi le problème en soi. Bon so makambo ya Zidane na 7e bagarre suis pas vraiment mieux placé à kokota na kati na profondeur comme ça ba détail nyonso. Moi je vais dire un peu oyo ezomo na misu. Et puis oyo na makam na bango ou mi makam na bango karaté po ezandenge na ye muto no zotanga kombo wana Tantine Jean-Marie Zidane te Tantine Jean-Marie amesana Tantine Jean-Marie muto mo zotanga kombo ne amesana ko créer ba polémique amesana ko ke baninga mutema be ko luka baninga ba problème na baninga oui pona nini ngai na za awa nga na za parce que a lobby makam oyo ezo concerner ngai Betty Zara vous comprendre nazo kaka bato bazo benga nga ba fani nga bazo benga nga ngola e poto Betty voilà un tel a sa l'émission a lobby Tantine Jean-Marie a sa l'émission on a commandé à baptême namoni kombo oyo esengeli na ende yangwana kombo photo PC yangwana yango nezo eke pena bien alobi yo PC fort de teint voilà fort de teint yango ezaki envoûté soki ndenge nini tanka pakoli yango abimi PC na nzoto nazoka ka bato ba benganga franchement na ebite soki e comme be déjà muto yo leki yo bakele malade ou bien bandi sika muto leki franchement pour net ngana boke malade na ndeni a to place to sa émission ndako nanga on est chez moi vous comprenez boke ça l'émission na ndako nayi na ebit na tanga comme mutu te Tantine Jean-Marie boke ça l'émission na ndako nayi so bo comprendre ngana ye nani kuta ko boke la mutu malade na vivra bien koleka yo na lira bien koleka na za bien koleka yo. Donc il y a les qui ont un combo. Ah, combo papa. Les qui ont un succès. Neni. Faut pas confondre les choses. Vous comprenez? Si on a les qui n'ont pas de benga nous a d'accord Betty abandi théâtre en 2007. Na 2007, tu as qui na combien de chaînes de théâtre? Tant que bango babanda théâtre, na ba 1900. Tu as qui na combien de chaînes télévisées? Tu as qui tam sur na chaîne monté 2 chaînes. Tu as qui na ba groupe combien de théâtre? Yo les qui n'ont pas mais les qui ont un succès. Papa succès on wapi? Tu es si là déjà les cas kala. C'est que ça kala papa. Tolo belane mikolo. Ozo moi que pote vani non na pas ça Zidane na filmer. Non na pas ça Betty Zara na filmer. Nga atambu sa vie na ma bête nga après 30 ans dans Zara na succès. Oui, parce que non mais ma vie na bien. Non mais ma vie ma bête. Zidane. Yebi. Zidane ite toza pona Zidane tenga Zidane na sala émission finga ngate. Zidane pe na sala émission te po a finga mutu pas ça la baise. Bon, on va commencer la émission, bon comme un titre moro boye, ce muta monyango a fongola tala. On les can émission zo tanga ba komba to zo finga ba ninga po o matcha base, c'est un sens thérapie. Ça la comme na ndenge na yo. Lo ba nombre de films oyo zo tourner par semaine. Tinga na tu go tourner. Na tu tourner qu'il faut le mauvais tant que la thèse obima souka na film vraiment Zidane peut jouer qui ba bengo te par rapport à cacher na identité na opona identité ni ami yebi oh yo yebi o ngapi na yebi ngana yebi na makam oui identité o ya pona yango bato ba boya ko benga na ba film na bango mais alinga te so alinga sa base otanga kombo na ngai Betty Zara apesa nga fort de te boyeboy ngana yo pe okende ko pesa fort de te pona nini muninga ye tournage yo po ye tournage munamp na fond de te na ye nga na poudre na nga na pakoli yo po pakoli fond de te na oke ko pesa ye fond de te pona nini azaki nango te ndeko wana ngane to sanga na relation ya bien abanda ko présenter nga même pas baninga baninga na ye o petite sœur na ngai boy na boy batu nyonso yebi ke ye petite sœur ya intel abanda ko lexa na semaine waka ko tinda bane pa na ngale msu 2 fois 3 fois nzambe alimbisanga po so pina liboka mobali ya moi seyeba te mais akomi ko obligé nga na bimisango akomi ko obligé nga na bimisango vraiment na nzambe nga alimbisanga na sambela ka suis chrétienne
chrétienne que je suis nakoloba te o nasaleli mutu mais trop c'est trop il faut bato ba comprendre yo zo finga ngolo banga na bokelo maladi pendant que yo kuto senga kandenga Avivanet na simana yo. Aviva na simana nga te mais asenga nga trop. Asenga nga trop. Avanda boyo na mona rabe bakata ba via so to tourner ba pakola fo de temoro boye et ça la bango bien misa bango net ba ndundu boye et ça la bien na caméra. Wa fo de tenini o yo lokoza la kota ville okoye ba mwa makamango minga bia savana otuna mama. Aye ko sala cousine nga auti Paris aye na ba maquillage ya oteka na moni ba fo de temoro so tchango na nzoto boye ezo sa pembe makasi na bengi mama ya otala na ba fo de temoro eza e ya ba marque yo lobaki te lisolo to betanga no eza ya janvier 2017 oui aye ko ya bébé nazo ya otala ngo aye abenga go bébé oui ya benga ne batunyo so ba bébé so solo la no kana yi bébé lo kango penza yango fo de temoro pena na lukaki pena yango yo ngaba sama pour menza te zwa na futa aponi faire de temps $15 nanga na futi $15 nanga ya mbongo nanga ya pasi na futi cousine nanga azui ba faire de temps akenango papa janvier 2017 et ko comme na juillet 2017 to kuta na tournage mo boy ce qui passe dans la relation na muto abenga kinga na tournage ngana yo to ebiti to bandi ko tourner fait na tourner 5 tableaux mukolo film amoni abi non moi so ndenge na ko jouer patenga naza vraiment na poste na tout cas bo bakisanga ba tableau mususu à jouer na bandi ko jouer papa 10 épisodes ye raison mon ndenge na nzoka motema na ye ezo vimba nete pasuka moi qui fait un fita oui mazolo baté parce que yebi ke moi si oyo nazarane bien to solara bien ceux qui na problème na tindara ba ne pas na ye abombi on na motema to kaboni to soli pe bien to kaboni to zongi na biso nga zongi na ngandako na yo kaka pa bato intela fingo intela lobibo intela makamona loba no oyo esalami na juillet 2017 nga na sina sombele fo de te na janvier 2017 un mois après na bitambola tambola mo bazanga nango bakipara mibalité amona oyo nzola nge amona oyo nzola nge infection pe bimisa makwanza telo bato ba baraté hein infection bo marolika sida franchement au mona mobali ozio mona ozui so yipe makwanza bimai na nzoto so yipe ba pese bimai na nzoto bana opanza sango na bata théâtre nyonso na ba journaliste nyonso ba émission to sala ngai betizara na pesi fo de temps on est misi makwanza et misi qui pese ce qui loni au bois qu'il y a un PC na bois qu'il y a un PC franchement na ebite so de okenda na ndaku na ye neti nga pena na bois qu'il y a un PC nani babwa kila mutu maladi oyo ya leki yo franchement wana posa aleki yo oche pembeni yo koma place wa neti yo bwa kila nani mpese na mutu na bwa kila mpese te parce que na simba na okiste na vinanga na okota pe nganga te nga na mwana walesa na sambela pa walesa photo walesa ndako papa zo photo walesa oui siko yo mtola sambela pa walesa tango yoki muninga alobi ke obwa keli mpese grande sœur Nayo est née dans Moussala. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça qui est fort ya ko benga ye ou bien ko kende ko mona ye ko tune ya yanga yi na sambila na bwakela baton PCT ningo zoluba mabe na mika ko benga ya mbanga te na téléphone na ko la tsoba message atindelanga me tala kaka caméra esa bien te na benga ya mbanga te abandi ko panta sango abwakela maladi na ke matadi na sima na nga bokoyoka Boroyoka kozongisela nga maladi. Wana matadi yake pa mbengu. Ouais, place na mo bakenda, place ba mesana wana ba na banda ko aboyo wana. Ngape ko lela moite na kena église. Na ke ko iso pasteur na songa bi papa, tala ma maison lekela nga. Pasteur na nga tuninga lobi obokela ki mutu maladi. Ngabite osimba kiste. Tika nzambe afuta yi. Ndenge ya zo tambusa kombo na yo akosouffrir na maladi wana bo. Tia ko ya ko senga pa. Yango maladi wana ti lelo ezo sila ete pona otambusaka ba komba batu na ndenga ma esi sili nango soke sili na ndimite na batashe longwe ka wumela nango po motema mabele ke rabi yo sambela ke fo limbisa ngane na limbisa ekala na tika e melokola ye azongeli ko sala ka be mission na kombo na ngai bana poto bana ngola bana partout amesana na ebongo po asala base
eza ndenge na ye il faut tanga komba mutu na ndenge ya mabe aloba komba mutu bango bato bakotaka bamesana kosala na bachance ya baninga mais oyo ya ngai betizaka ekosimba te parce que nazonga na nsima ndako te nazwa yango epai jésus christ de nazareth nzambe awalesa okobundisa kosala ndenge nyonso okokoka na ngai te il faut osala émission ofinga bakopanza na nzela sambo il faut osala émission ofinga Zidane lobota mpo osalama franchement ça n'a pas de sens ya na sens te rabi Zidane ye atikali kobebisa makambo wale tula ake braza Zidane abebisi neti nini kasi makambo oyo moto atikali kopela na nsima Zidane merci à toi mama biso Emily Nzemba mama Likelemba merci à trop epai ya Fabrice Nteka le boss américain wana mbala mona azomona Fiston Bastien de FB International agence Assir au Tchelilo après 3 jours comme Diana Kim Francine Kula na bosani ote Michonoka aspect spirituel ya Willy Wilson Bilili merci à trop et panayo maman na biso Bibiane Kadija maman na junior na bébé Eliezer Divin merci à trop et panabino papa na biso Duval Kasongo balobi emuyaka qui se respecte emuyaka sans complexe papa Duval Kasongo merci à trop et panayo tozoko balisolo na biso na sœur na biso Zara oyo azosa makambo ya makasi mikolo makambo ya danger mais Zara bêtise Zara tant que chrétienne pourquoi ne pas chercher solution moko en famille à fraternité solution mo ya bien papa na mekaki yango na mekaki ko benga ndeko na tuna ye qu'est-ce qui ne va pas ponga na ebi azara ndeko soka za na problème abengaka atindaka bana na epa na ngaleki na ngana nazozanga boye sunganga na boye preuve ana nyongo na ngai ya defa ngai $150 na 2013 ti lelo afutango te $150 depuis 2013 ti lelo afutanga ngo te tikela eto il faut nyongo pe pour la na ko futa te siko loko ya komi ko finga nga $150 mais ma papa azoko na ko futa te siko fa na sani oui fa na sani na senge pesa ngala pesa lobi na comprendre que ana ngo te azana ngo mais chose na ngo linga futa ngati septième aza amona quand même là yo ndo tanga komba batu ngatangi na komba mutu te rabi oui ngatangi na komba mutu te $150 ndongo zo finga ngai bongama mais na mona posa non eloko te na tiki na kaka na tiki na ngai parce que oza non eloko te so ozaki na ngo linga ofuta avo finga mutu tala sima zonga moto wana ne loro te so na bina funda yo $150 na ngai na 5 ans na si ko komata ba $1,500 à $5,000 unande ebe au sale limbongo na ngati ebe fufuta ngo na intérêt oui boma moto na bomi parce que na senga été atika kotambusa kombo na ngai oyo za nyongo nete ya nini na definitely ni pona senga enonti toza na ngopete no senga ni tolobela makambo ya mosala totika kasi makambo wana tolobela makambo bandeko bakendaki Dubai na mama bino bokete bamisusu mwa kifiafita mwa souci esali bango bamisusu basepeli te babi pourquoi ka bato moko nde baovoyageaka bato moko ka bakendaki bazwi mwa quelque chose bazwi mwa nini bato misusu bakendaka te eza nini bon ce qui est vrai mutu nyonso to akotiaki bakombo toza combien na théâtre ngo tiki 2000 toyebi te bagroupe nyonso ekotaki koyebisanga soki mama linga voyager na 2000 personnes ok na bango na combien d'avions depois osala bandeko mosusu bazozonga 2 fois 3 fois bon mama aza mama ya bana nyonso oyo il faut koyeba aza pe peut-être nayebi te parce que nakoma no na source te akoza pe na bureau na ye po ya ozala te avandi azwi telefone abengiki ngani yo yaka na ndimi te esalamaka bongo donc esalamaka peut-être kaka bureau na ye bengi ntele mama lobi tokuta na place boye ta mosusu mwa erreur ekoti wana toyebi te ou bien baza nanu na posa ya bato wana na minute o mais ya mpe na bato mosusu oyo bakende mpe première tour deuxième tour bakete bamosusu mpe bakende ya modero akete tuko apike crise te apika crise te apike crise bo te apike crise po ani apike crise te
apike Chris Poani moda simba mbongo azane pe muté ya mabete apike Chris Poani Betty ça me fait rire et binosko baloba ba fille à théâtre c'est baza bandumba te bazaka ba lesbienne obete absolu selon moi na yo obi ba lesbienne pembe nanga molimo ba tante Jean-Marie au nom de Jésus sikala ngai na monde théâtre comment makasi ki lesbienne okosite papa okosite so moni bana basi bakomi kokanga mandaku moko bana basi mibale c'est-à-dire yeba ke moi mabe komi kokota wana okosite komi makasi na okotela bango te rabi siko awa ozana na te nga awa ka ndongo moni nazalanga na bana nga mibale nazanga na bonne lelo ayete yango na bengi mwasi ya petit frère nanga ayeko aider nga fille wana moni wana za mwasi petit frère nanga na bana nga mibale voilà quoi na moni peza kitoko merci ko osteki merci ko osuka na bana quelque part po balobi so baza ba lesbienne te baza ba tiel po ko futa ndako mnene ya kitoko bwe na ville eza facile te na thème na balcon na moni quand même eza c'est pas facile na théâtre kaka ko futa ndako bwe te na salara musala na osala théâtre non musala na osala soki futa ngate funa tikala ngai so na kangami nango seke zo futa ngai futela ndako na ville ndako mnene boy asalaka na mwa bafaire na ye asalaka na makasi na mombongo en tout cas sonaki place moko bezopesa sombi biye mbangu na matia vie naki na sombi biloko na ye koteka voilà naza na barelation na ngai nasalaka bafilme natekaka mpe bafilme oui voilà bongo papa mwana o kombo na ye nani te aolinga te natanga kombo na ye aolinga te namoni neti aza belge mpo namoni mwana. Je te salue, tu sais combien je t'aime, je sais que toi aussi tu m'aimes beaucoup. Je te salue, Tayomo. Tayomo Rabi. Je te salue depuis là où tu es l'amour de ma vie, je t'aime beaucoup. Ça c'est très bien, c'est pas facile hein, fille à théâtre le baboué na télé et Wilson a pesanga raison, Wilson songa et ça facilité. C'est quoi Mikolo film ni osali ou peut-être bana kin bana partout ba cause là-bas là. Amour intérêt na sur semaine prochaine ekotana Eco RDC. Amour intérêt beaucoup ta Barter na bino batrice na bino o bolinga kamingi na kati beaucoup ta Pakaloui Sundiata Mama Chako Zidane Lobota Christian Shoga Brifi la merveille Maman Moseka Papa Henri Amour intérêt wana obwageli kaka tantine Jean-Marie non wana yete yenga za ton c'est le film terabi kamochi koloba bati amour tu passes la propagande na ye nga naza ata na été mais comme ça la passion bi naza na bana nanga bakenda ka école bana nanga bakenda classe après 5 après 10 ans bana nanga bando fungoli internet a fungoli atala ka ba image ayo kaka na pe na bandeko o baza na poto na baninga bayo batnyos baza bandeko na poto na bango biso baza bandeko na poto o biso total vraiment banini ya internet mingi te mais ndeko ya ngai lokola tata mwasi na ngai leki ya papa na nga propre Émilie Polecha na Paris oncle na nga za docteur kuna papa Edouard Polecha bazo fungola camarade na nga Myriam Misambo batala ba finga ngai camarade na moi surtout et sali pasi tata mwasi na ngai Émilie Polecha abenga lobi mama ndenge to botami na ndenge to koli na libota na biso basimba akisité biso na famille na soso ko kotinda nganga obimate surtout sur autant qui combat moto kufi sur place sur obimi omaliboma to bimi okufa baka bomona te ata na famille be edingo ya quartier famille na bomba simba kisité so simbi kisi okufa nga na biso ta vérité nzambe nde ayebi na famille na biso à part wana na kola na botami na koli déjà na famille moko chrétienne basambela na famille ba frère Patrice yango imusoko basimba akisité so simbi kisi okufa tika oza ba preuve ta mambolingo loba rabi oui basimba akisité voilà c'est ça yango na lobi biso pe na famille na so simba te ngamoko pe na simba te tata mwasi na biso abenga lobi makamuni tozoyoka yoko miko ke kosalela ba poudre o bois ki la bato malade ngabi mama bakosala ta ndenge wana moto aza na chance te kotourne tourna te siko neti ye bakobwakele maladi mpo bazwa nini na linga toloba makambo na te nga lima kama polémique te na linga toloba makambo ya toloba vérité awa
tozoba soki Zidane Lobota atournaka soki 18 fois par semaine etali ye Zidane Lobota mutu ordinateur ozotourne mpe mingi ebakata vimbo napesi yo mbote na lela yo lokwa likambo Zidane Lobota soki azotourne 18 fois etali ngai te mosala na ye nde ezobenga ye ngai soki na tourne moi 2 fois na semaine mais nazala content na oyo ya ngai eza te lokwa Zidane atournaka mingi ngai na banda kotambusaka komba Zidane na ndenge oyo mpe bazotourne te mikolo eza makambo papa bamoni yo utile te na minute wana eza kutu koloba te ke utile te mais peut-être profil na yo na filme wana bazosala ezocorrespondre te zela mwa moke patiente mwa moke moko bakoluka filme basala yango lesbienne azala na kati bakobenga yo kanga motema voilà c'est ça pardon tozwa makambo na bafilme parceque yo bafilme na yo moko otekaka yango te okotisaka na baréseaux sociaux mais so okoti na réseaux sociaux libero mwa moketi ka ndenge koma bakoma ntango ake Chine ake Dubai adupliqué pe oui nanu nasali yango te mais fo nasala yango nandozela nanu na internet nanu quand même tape so mbongo na ye fa bénéficier ekozala te kaka batia yango na internet yo mpe mango bandi oteka basede osalisa moninga fausse affaire modèle na ona théâtre ezalaka nani oyo vraimen so otali obinga vraimen naza osepela naza neti tonton oyo to neti sœur oyo mama bipendu nasila bisalu David Beckham bato mibala nde bainspiranga nga fait nalinga mwa shosho basho na ye wana na soki aojouer akotaka mpe abimisaka eloko mo boye peut-être yo ozalaki kosatan te ozozela yango te abimisi yango en tout cas nasepelaka ne nalingaka mwa bashosho mwa basho wana esalaka nga mama bipendu mpo kaka oza mpe mwane ou bien ajouaka ti oboya mama bipendu boya mama bipendu talaka seke talaka na yango na biso nalinga mwa bashow wana mwa babiloko wana oui esalaka nga bien en tout cas bainspira ngai nazalaka soki ntango wana toza baya mike mais soki théâtre groupe salon ebandi to théâtre moko boya en tout cas mama bipendu aza wana ifo nazala wana surtout eka kofungola su misu nga vraiment donki wana na obouge te président ya bamavondo mère bip mama bipendu bisika azali mwana ye komona eza so nani oyo journaliste na bosi Ledi Misenga bisika azali mbote na ye mpo ya bima mise yebisa biso nanu sikoyo théâtre en soi balobi ekufi mais bino bana basi bozo tout elongo kaka tolo bozo ke na onalingi kokoya susu te kotaka lobo bana basi baosaki ndumba na théâtre nalobi makambo wana te en soi bato bazo déclarer que théâtre ekufi un problème te voilà lobaya merci ngata na meli boye nakoloba kaka bato bazosala théâtre makasi bazolela mbongo babia so théâtre ekufi mais bino ozobake nasalaka théâtre nazovivre na théâtre ozomona te ke quelque part opesa bato image moko boye théâtre ekufi par rapport ya quoi ya bato bazoya nango na ndenge mabe bato mosusu baoya théâtre ayeka parce que amonaki kingani wana azwaki to mobali moko kingani wana voyageaki kingani wana sombaki mutuka oyebi parcours na ye te oyebi ndeni azwi yango te bazoyaka tv mpoka bamona ye mpoka mibala poto balinga ye bayaka mabe mais soki yo oye kosala théâtre olamuki mpena na ndako na bino olobi ngai nake kosala théâtre eloka liboso osali na théâtre eza bien mpo na yo mais ntango bazoyaka na ide ka ya babien matériel liboso bazoya baosala mabe na théâtre esa nini efingisa biso nyonso to esaliki ekisi mpe ekoti su makasi na théâtre yango bien ke ekufi nana takaza bisika ozali umela na yo nana takaza ye quand même kolamisa théâtre yango baza ebele esali mwa bien mais sikoyo nakisi mpe ekoti su makasi na théâtre mais bino bozotingama yango kaka ngai moye na confirme kisi yango eza te mpona ndima nanga mpe déjà yango te mais tokoboya yango mpe te tokoboya yango te parce que toyebi ke fo ezala kaka mpo neti bato mosusu oyo kaka akotaka abimaka na koboya yango te na kondima nanga mpe yango te parce que namoni te na confirme kaka eloko nga namoni mais ce qui est vrai toyokaka yango voilà quoi bato mosusu mpe basangisaka mosala yango na kisi mais baoyo nzambe toganyaka na biso kaka toganyaka baspectacle culture wana baspectacle eza vraiment te donc omwana ane moko 3 spectacle kaka neti ane oyo lite ya kanda herman na bagesho basala mpe spectacle moko wana journée kutu ya théâtre bakei kuna spectacle ya malonge eza te
parce que totika na biso makambo ba spectacle les to keta ma ba vienga dios chaque week-end au moins 3-4 spectacles ba mangwa ou mettre paille ba takinga et apparemment bino sko boye na style kaka ya cinéma makambo ba spectacle wana neti chana boy est-ce que na vino ça de 10 spectacles oui tout ça là ba spectacle belé na fiston sai hein on a un groupe sai tout ça là ba spectacle mais école partout on a ba fête tout ça là ba spectacle na fiston sai belé. Apparemment culture na ba spectacle ana kina neti tikala sai ne sobe bon bodo sala ba oya classique moi mais ndenge ezek mané peut-être soki yo au remarquant ngote ndezema ke toke maman ngebi spectacle toke bo spectacle chaque week-end eza susté na théâtre. Bon en fait tout le bani série on a peut-être ezaki na semaine moko botala comme sur deux théâtres 3 théâtres hein 3 groupes peut-être tant avec spectacle à place boy ana pour ça qui vivre mais le lieu comme au fungo la TV bando banda 6h tinande olala théâtre na théâtre so muta mona nyoso na sina tali no keta lisusu ni peut-être on te sala or ils rappellent différents spectacles à peine parce que on a live ozomona et ça la ka bien batu ba mesala nango misusu ba mo boya na bango anoke kuna loni na ona kuta kuna mais ba mesala nango ezala partout total na ba TV spectacle ezaka différent voilà donc ba mesala nango ba kotaka. Ça c'est vrai spectacle mon akota qui peut aller oh il y a Toseka ils avaient fait très bien vraiment coup de chapeau na barter na biso et to comme na biso na sukal solo na biso lelo na ligne te kota na ba mozinda ba makambo tout au lobby déjà pièce ezoya bozelango eza amour intérêt papa Jean Tiboti bois le boss je te salue et c'est le programme exactement. Oui, groupe Nanga, groupe Avila de Betizara. Toza wana en tout cas botikanga morote, ngai maman présidente Betizara botikanga te, botianga maboko, tant boya kaba vacances boko beta peto, toza to répétaka na avenue Chua Pasirwanga tana commune na Kinshasa derrière l'alimentation food market. Toza wana to répétaka mardi jeudi donc toza wana na pesi bambote na ngai na Adette Kande, Mina Kande, Joël Kande na Belgique. Je salue ma tante chérie Émilie Poulecha, la sœur de mon papa. Je salue aussi mon papa Edouard Poulecha depuis Paris. Je salue aussi ma sœur depuis l'Italie Mireille Poulecha, ma cousine Sabrina Jemima Poulecha. Nalingi bino mingi camarade nangai Myriam Misambu, Élisée d'Angola. Na pesi mbote na international Joël Kimwaki pied d'or bambote na yo président Adonis Mbambi président Bayo na lingi bino tron na lingi bino makasi Patrick Mosengo mignon garçon d'Hollande merci na yo Rabim vraiment merci merci ndongo invité nga na sepeli donc to sali émission chenga to sali chenga ye muto finga batu wana abenga bino chez aloué te parce que aloué nda kunga na revese oui na bien. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre entretien avec cette star, notre star de la semaine, donc l'artiste et comédienne Betty Zara. Et vous avez entendu tout ce qu'elle a dit. Ses propos ne lui engagent qu'elle-même. Et Betty Zara, merci à Bibiane Kadidja, maman na Junior, na bébé Eliezer Divin. Merci Fiston Bassende, FB International. FB International, agence assure. Vedi Ocheblo, les 3 jours après, comme non Akin. Merci Pana, maman Méline Zemba. Motema tous Pepele Ambetolo. La première dame, maman Nabiso. Merci Koyago Belisha Fumu Abilele, la maman de Ridge Randi Louawa, un enfant pas comme les autres. Merci à toi maman. Silvio Wechi, Bomongo Estanga. Silvio Wechi, tu veux dire Mokolo Zambadi, Moko Azate Bako Shimbama. Papa Duval Kassongo, un mouyaka sans complexe dans Montréal. Papa Duval Kassongo, un mouyaka qui se respecte. Un mouyaka Boga. Merci à toi Charlie Maloula, 3 fois Dior. Motema José de Londres. Merci à toi, Charlie Maloula, 3 fois Dior. Babi, il y a un point d'interrogation, point d'exclamation, point final, il y a José de Londres. Merci, Panayo, Charlie Maloula. Mère rêvée à Kouma Pape, Babi, a cette solution, Mokoana. Ah bon, ça va foyer. Ba foyer, Zaki, moi, Rola, moi, marque, mère rêvée à Kouma Pape, à la Msi, ma Kambezongi, bien. Au sentiment, Bazola, Mkaki Toko, mère rêvée à Kouma Pape. Yellow, Motema, ya Menga.
beau-frère Menga. Pardon, Nabosani camarade Nanga Doura Loi depuis Angola, je te salue mon frère. Voilà. Ya mwana mbali camarade. Oui. Merci et pas ya Yellow Baloyi Motema Menga beau-frère. Merci et pas na yo Dominique Nkiele de London. Babi mwana musakata. Nazana muyaka ya qui se respecte papa Mso Dival. Nazana Dominique Nkiele musakata. Mwana musakata. Merci Nene Wechi. Francine Kula maman na jeunesse na Karmi. Merci pas maman Isaac na Londres. Merci maman Isaac na Londres. Mishonoka aspect spirituel, Mishonoka aspect spirituel. Veut dire azo bonde là. Mais on doit sentir tendance. Merci pas Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Merci Ladi Galvanda. Merci pas Angèle Kinkela, la préférée de son père. Angèle Kinkela, la préférée de sa famille. Iguet Kinkela Nabosaniote. Wilson Songa, merci pour la prise de vie. Merci beaucoup à Bogo Sanderson, Kunana Montage. Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche. Ça, ça l'a nitika bakukananaye. Nzokande. Ezala bango tenti Didier Masuki merci pas na pour na réussite mais des fois Didier Masuki ba comme au compter ngo parmi ba minéraux mboka na biso so otangi coltan otangi diamant otangi pétrole ba nzete na forêt équatoriale tanga pe mande fois Didier Masuki na zo ça des fois te beti babi mande fe kesani eza eza le roi moi flou mais Didier Masuki sur italien ko ngala ko sala loka ba sala ki on a diamant na or ba pakoli umela boss umela na yo motema Anita Lelo Arsenal super Anita Lelo ba boté na ye e ko telimisa bambwa matoi etelemi ba hotelaka azoganga otuna nini ote boté Anita Lelo lekiming umela na yo merci na bino to bolingaka émission na biso merci na ndenge bozo benga ndenge bozo encourager nga merci à Wilson ainsi qu'à Boko Sanderson. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Avis du public toujours. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, narcisse des